kuonesha neno gani linapita katika kamba ya Yerusalemu. Avuma. Asante mama, asante batata papa mama. Niko banso. Mbote na bino banso na ndenge bozali kokomela bino bipai binso bozwami na mokili mobimba na nzela ete biso bana nkamba Yerusalemu ya sika epai papa Simon Kimbangu kiangani mokonzi ya bule mpe ya lingomba mokonzi ya mabota manso o mokili mobimba ye azwami mboka nkamba Yerusalemu ya sika o maloba na ye atalo ete tozali kozela bapaya bakoyela biso mboka nkamba mukolo na mukolo bongo bapaya bina bazali bapaya ya minene pensa ndemo mukolo ya lelo omboka nkamba Yerusalemu ya sika tozali kozela boyei ya mokonzi ya mboka tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali mwana mboka Congo mpe mokonzi ya mboka Congo démocratique yende azali kokomela biso lelo awa omboka nkamba Yerusalemu ya sika Sanga mabayembi chorale de dirigeants chorale jeteki Yerusalemu koreki pe bongo na bongo banso tozali bongo na mitema molai penza po ya kozelaka bongo boyei boye ndemba tataye ezali bongo etsengo ya bana ya papa Simon Kimbangu wana bozali komona mitukamiye ya délégation pe ya tata mokonzi ya ekolo liboso ya ndako ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu kiangani nde tozali kozela kaka lolenge kani akoyeba bongo na kopesa maloba epai ya bayoyo baye bongo kobomo zinga mingi penza bandimi bana kelasi ezala bongo banganga nzambe ezala babeti nzenze ezala bongo bapanzi sango ya ratenki banso tozali kozela mongongo wa tata ekolo tata ya yambo ya ekolo ezali bongo papa Félix Antoine Tshisekedi bozali kolanda biso partout nous sommes devant la résidence du chef de l'église Kimbangu. Quelle émotion, papa Josh Malanga pour Langue Lingala et maman Isaac Ndotondo. Je ne sais pas, vous avez quelle émotion de voir le chef de l'État avec son épouse ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Sengo Isai et Tondo Mitema Nabiso, papa Benoît, on a comme on a tata Mokonzekolo et Longona maman. Kamba oye! Kamba oye! 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 Yerusalemu jampa jikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani mwanda velela wazola wayendizona kaka ikaka yandi kaka yandi kaka yandi kaka
Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Umwe! Embazie! Bilovia kule! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voka kiese kui! Sai voka sai kui! Ulenda kwetu seva! Namun ini tidak seperti itu. Ayoni ayete. Tomoni bangobi bangote. Bangobi bangote. Voilà. Bosi mbaki kawana ngai na koloba mingi te. Pour qui totali, papa mfumano, papa qui solo kele, papa de angenda, bazali kosala na papa na bango. Lelo pe tuyoko mona ke, tozali kosala na bango. Tokotika Ikamo munene pambate nzambe alingaki bongo bato zokende makambo ekozala awa ezalaki na 5 mois 88 89 bapapa balobaki mingi 3 5 15 tokobandela na 0 yango te balobi 100 ans soki ekoki ya lingomba bokomona oyo ekoyela biso po nzambe deja si aningisaki mokili na ye aza kotala na oyo bakotosa bakomonana na ntango wana batosi mpe batosi te nzela ezali kosalama te nzela. Le 6 avril, Toyokite. Donc, oui, Kikali, Babusu Soumaya, on va continuer. Nayoki bientôt. On va continuer. Là, ça va vous savoir Nicolo. Bon, regarde ce qui va là. Tout le canal de Yemoko, pour les représentants qu'elle est, pour les faire où, mais la base de la haine a coupé le gong. Ce qui a fait, c'est qu'il y a tout ce qui va en faire la bâtille. Pour le canal, papa n'a pas sur le micro. Kimbangisme oye! Nkamba oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye!
Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Ah oui, Yandi Kaka. Kaka ndenge bolobi wana. Donc maloba na ye ezali nganga. Moto akobuka mibeko na ye etali ye. Voilà, nasepeli makasi ndenge boyambinga nesengo ngai mwana na bino. Ngai na ekoyebisa bino kaka to conserver makambo yo tosito bandi. Misala ya mboka na biso ezali ebele nano. C'est vrai na bambula mitano na utolekisa na bokonzi na kokaki kokokisa makambo nyonso wana te. Po mboka na biso ekweyaki penza na se makasi ndenge boyebi naza kwa prendre bino eloko asika te. Kasi o ezalaki ya motuya ezalaki ya kobanda kotia mboka na nzela ya malamu. Na bandi bilembo ebandi komonana. Ezala pona église na biso ya Kimbangiste tout comme ezala pona mboka mobimba. Yango nazali kosenga bana mboka bosala ngai confiance, bo renouveler ngai mandat na koka ko continuer na misala oyo na bandi ya kolendisa mboka. Toza na mboka kitoko, mboka monene, mais bato nyonso bakamwaka yango que comment se fait-il mboko oyo eza na bwanya mais bango moko ba Congolais baza na pasi. Nde likambo nga na telemeli yango wana. Nalingi bana Congo babanda kolia na motoki na bango kosepela na mboka na bango. Baki makalisusu Congo te bakendaka na bamboka bapaya alors que kuna bomengo ezali te. Bapaya kutu nde balongwaka bisika na bango bayaka koluka bomengo awa na Congo po bayebi kezali. Biso nde bana Congo na ebite bakanga biso misu to nini tozo préféré kokimaka mboka na biso tokendaka bamboka bapaya. Ngai nazwi mokano wana ya ko bongola situation oyo ya bana Congo tolongwa na pasi tozala fier ya kozala na mboka kitoko mboka lokumu. Makambo ebele ya kitoko ezali kozela biso liboso tozokende. Mais esengi nde tozala vigilant, tozala na bomoko po banguna ya Congo balali te. Banguna baza kaka kosala maemanso po ete Congo etelema te, bana Congo batikala kaka na bowumbu. Yango bomoni nga na ekokangama na papa po nayebi ke papa po nayebi ke papa aza na sekele wana batikela ye pe na bapapa. Yango bomoninga na ye kozwa mayele awa. Na ye kozwa mapamboli. Sikoyo lokola nzele eza polele bino bandeko na ngai ndenga na teli bino motema bopesa nga makasi. Oyo papa asengi. Mokolo ya le 20 décembre moto atikala na ndako te. Bomoni lelo mvule beti me biso tobangi yango te. Ezala pe bongo mokolo ya le 20 décembre. Pona lobi na bino banguna ya Congo batelemi bazali kosaktive makasi
po babebisa likambo oyo bakongole balingi basala le 20 décembre. Esengeli totelemela bango. Bango bamesana kobanga peuple. Bakosaka biso neti sikoyo bazokosa biso baza mpe na bakandida na bango kati na biso ba 26 kandida. Bakandida na bango mpe bakoya na maloba kitoko bakoya kokosa bino mais soki ka bopesi bango confiance bazwi ka bakamati mboka bake kotekela banguna. Bokeba bosala keba na eloko wana. Mboka na biso bazali koanvie yango makasi. Po bazwa yango esengeli bakabola bana Congo. Tozala na bomoko te, tozala divize to bomanaka to swanaka bango baoya kolokota sikoyo biloko oyo baza koluka na mboka na biso. Kasi esengeli totikela bango isusu ngonga wana te, totikela bango sunzela wana te. Bosunga ngai pe nayeba ndenge nini ya kosepelisa bino. Voilà. Nde mwa maloba mike nazalaki na yango na tondi bino subo tondi na laki bino ete soki maponomi eleki na kozonga lisusu awa pona pesa merci na papa pona benediction apesi ngai nzela afongoleli ngai pena pesa bino pe merci pona bavoi oyo bokopesa ngai Nkolo apambola bino. Kimbangisme oye. Nkamba oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Nkolo apambola bino, merci beaucoup. Ah, oh likamwe babi singa mpoasa ndenge nini. Ngakutu na bongo mina sima na yeye adini singa mpoasa. Boyo kia kundi mbote Muninga malamu tosala be tosala te tondimike tondimite tomio komininge kamba asalisa ye asalisa te biso tosepela Ngaka ni sudo ko bomba ngai do bimisinga suku. Alobi Dieu mabondele na bino. Ngaka ya bino na bino to bozala kati. Sini ko kozelo ko le bato ko umbela awa to se endela. So silisi yomoko papa passe yamba maloba ya papa. Imbangisme ye. Tolandi maloba ya tata na biso. Maloba ya mokonzi na biso. Maloba ya kandida na biso. Tokobomba mayango te tolobi bien. Biso tozalaka deja bana ya chapitre 20 ya Exode. Donc numéro wana kobosa na yango te soko komi wana Exode chapitre 20. Tika toyamba maloba oyo ya motuya oyo tata na biso mokonzi na biso apesi biso Okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Okombo ya tata ya mwana tata molimo santo.
le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, qui va quitter la cité de Nkamba, direction vers l'aéroport de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Papa Jos Malanda, papa, il est déjà 15h10 heure de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Voilà, c'est le véhicule transportant le chef de l'État qui se dirige vers l'aéroport plutôt de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, excusez-moi, parce que nous venons de suivre sa communication, nous venons de suivre papa Simon Kimban qui a dit, et aussi le de la ville de Nkamba qui a dit, au Kimbangis, surtout numéro 20, au sein de l'église Kimbangis numéro 20, c'est un verset qui est tout le temps utilisé au sein de l'église Kimbangis, de 21 à 17, mais le candidat numéro 20, c'est Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Merci beaucoup. Maman Isaac Ndotondo pour la langue Kikongo, papa Josi Malanda et maman Tina aussi pour la langue française. Voilà, c'est les chefs spirituels avec son conseiller papa direct et papa Mbeza Kiangani. Merci beaucoup papa Josi Malanda, langue Botondi papa Benoît, botondi bandeko batali ya radio télévision Kimbangiste, bipai biso bino bozwami esengo biso ezai meke onte mitema biso. Tozai seko koba atako tokomi bongo sombele suka bisanga pe bolobo suka na migbele bandeko bayoki wana tokomi na suka wana bozai komona bongo mituka mizai komema bongo délégation ya tata mokonzi kolo papa Félix Antoine Tshisekedi to bandaki na bino ne sengo tozai pe bongo na kosukisa ne sengo esengo ya biso ezai meke aibisi biso mayo ya aibisi biso ete tokeba tosala nikeba tozala ni mayele pambate banguna ya Congo bazai meke